Ouais, tombé du ciel, tombé du ciel. Akwea, tombé du ciel. Alex Ntima kobosana te Moro Tezoya. Moro Tezoya, il faut qu'on explique mon kilé ba ana tona catastrophe. Surprise kaka zala à l'aise. En tout cas, Surprise kaka na boy ko dévoiler. Alex, merci beaucoup. Merci. Les amis de Alex Ntima Bautalayo va soutenir nga makasi. On a un événement oyo. Eza na Maria Kombe, Cordon Wasenga, Jetou Beno, Israël Nash et puis tout ça. Très bien. Dival Kassongo, il y a Kassan complexe bango nyonso. OK. En tout cas, merci beaucoup les amis d'Alex Ntima. Ndenge bo soutenir Alex Alala na Adidas Arena pour aya ko assister na concert ko ya Wenge musique à maison mère en tout cas beaucoup de toujours boza na soudé bon moko pour la bonne marche puis la culture congolaise bino boyebi Wenge musique les orchestres na bino vraiment ba surprise les alliés mais morote na kotongo ce qu'on a fait un fond. Weranson de retour na kati ya Kinshasa mais kombo na ye etikali na kati ya Mikili. Weranson kendeka ko visiter salle na Belgique Forest National mais Belgique etikali na makelele ba journaliste ni surtout ya Saint-Denis mais content pour na kombo ya Weranson. Donc otimola awa tolo ba Weranson asali nini pourquoi ba journaliste belé bazali mais content na makabuleka ki na Forest National na tango Weranson a quelqu'un pour visiter salle naïe. Voilà, c'est un Figaro toujours. Le président Nyorsh Nyo Kalongo a frappé à Betty qui dit mon baka fimbo mukolo balobi génération tout bolongo la niveau ya mutema malamu niveau ya concert oyoyo ya Nyorsh fait na biso vie bombas a betaki na Zénith de Paris pour le 10e anniversaire de disparition ya Papa Wemba. Héritier Watanabe Neb Sabino, Babi Gogan, succès fou na Kinshasa, alors concert à Libanda Pesali, total à Baroka la minité, la carte sommaire, na biso ferrego là, problème les okoleka, affaire, Makabolobaki, sortie médiatique naïe, Mutu, et c'est la pas fan, na ba fan mususu. Voilà, ça c'était bien, ma sommaire, na biso autour de la carte awawa. Toujours chez Saint Figaro, Maboko Pembelika pour la mototé, l'émission d'émission il y a VAR, parce que ça va s'en retour, on a temps réel. Voilà, mi bana mon ami de ma fan club, tout le monde a la biso, mais il y a Mambo et il va s'être bombé là. Patricia Edouarda, Dengezalaka, toujours moi ça, Pembe, Maria Kombe, mi bana mon place aux alliés. Alors, ma sponsor officiel, l'émission Pelo Kola Dengezalaka. Dodo Maziza Mona Schengen a propre mi place aux alliés. Et pourquoi pas à toi aussi, Ange Duval Kassongo Mouyaka, sans complexe, mi baramona yo place aux alliés. Voilà. Bande comme le monde a toujours règle les jeux pour partager dans l'émission de l'émission qui toko au bon sana kotala botaka ba commentaire na bino awa nakati awa. Les autres les bino nini to bombe les bino nini mais pas parce que nous ba sommaire tout ko tano mami il est la pesa biso Yaniosh Alobi Nini et Salami Ndenge Nini RTNC reportage ya Mami Ilela Gomoto Kuzonga Poto Banza Masango ya Weranson Nini Komelina ba journaliste ya Saint-Denis Mami Ilela Tolega Par le Kalongo, le groupe Zaïko Langalanga, une prestation historique qui a eu lieu le vendredi 24 avril au Zénith de Paris. Le Zénith de Paris qui a vomi du monde avec tout Paris qui est venu savourer la bonne musique des Zaïko Langalanga. Et bien, félicitations à Jossar Nyokalongo, félicitations à Jossar. Roland Kachantal félicite Jossar Nyokalongo pour cette très belle prestation. C'est également le cas de Méthode Mitikuni, qui était dans la salle ce jour-là aux Zénith de Paris, qui félicite Zaïko Langalanga et Jossar Nyokalongo, mais aussi Guy et Mbombo, les ténors du titre. Nous avons les félicitations de Jean-Pierre et Ali Kabé, l'ami personnel de Jossar. Il les félicite. Il y a aussi Égide Efer, qui était à Kinshasa avant. Voilà, des retours sur ce plateau à Saint-Figaro, en Akati, a tombé du ciel, Tivneng Zalaka, voilà, Mona Kibongo Mami, il est là, direct, qui a RTNC, a Peselibiso, Basanwe, président Nyo Kalongo, Ndenge Nini, et les Kaki,
na Zénith de Paris. Pour tout le monde, avant de me cambaouer rançon, bande de konangai, n'est ce bino que non, zaiko langa langa, peine de son nyosh nyoka longo, a beti, a tiki niveau moko dans les colos, motakolo mon le loisate. Et là, ça que non, bah, ville absolument boula, que non, bah, cola, succès si là, a sali concert na ye, plein à danger, nyoka longo, abinisi mokili mobimba Zénith de Paris, plein à danger, à craquer, excusez-moi. Alors, est-ce que le monde qui devait la mission nyosh a été maquillé dans la TV, à l'écart qui na conférence de presse moko bon monde qui ba journaliste bilinga ba qui on a ba posé qui ba question qui répondait qui à part yango bon monde qui ma finga wapi à part yango bon monde qui vient la mission Jossard wapi o ya kenda ki keno a fingi Kofi Olomide to atindi batu ba finga wa Félix Oazé kwa po ba biene Zénith tekam nulle part. Tel degré qui mukolo au vient la mission nyosh à la qui si biso atiki devoir to landa lokolo ba vie biso tout boula keno vient basila na ngandi meke no Zénith rotonda vie bombache vie nyors mi bara mo place aux ali na moni tuna keno na na raison ko benga pe we rançon e bangantama vert rouge l'état beaucoup mikolo l'état bango pe succès zo bakisama l'état beaucoup mikolo l'état pe bazo koma elengi musique zo koma toujours elengi tela eloko basala ki na moi satandaki nango vie nyors mi bara mo penzo te pas Saint Figaro comme c'est la vidéo ou pas na ye poto ndima kite ke vient ko betela modèle wana a osé et simbi vraiment vous avez un exemple à boye boyende bien voilà vous avez makambo ya vie nyosh siko to yana no makambo le vangantama we rançon bat bazo murmurer na CCC bat bazo yima na CCC ndenge zalaka toujours to sali nini ndenge zalaka we rançon asali nini mabeza ki ndenge nini ba journaliste belé o bazali na mikili na lobango bien ba o bazala ba Saint-Denis ba o bazala parti palata kuna nde bazo lobala ebele ba sepela kité ndenge nini we rançon akitaki Paris akendaki ko visiter salle bandeko rendre koti webi ki passe un Figaro to bimisaka ba vérité cachée ba kambo to ba bomba wana pourquoi nazo loba we que les journalistes moko babimi lokola kaka odile manzaka azalaki présent pene ya we rançon kotuna we rançon ba question sur forest nationale ndenge kozala combien de places botaki mission na on a 4 tombé de cette TV. Est-ce que vous comprenez que non pourquoi ba journaliste babimi contre we rançon. Il ne fallait pas Odile Manzaka, à ça we rançon interview, à communicateur, à journaliste était. Journaliste était au mona qui a métro, c'était Saint-Marc Tabou que je salue, mi baramo place aux ali kulutu. Et alors, ma beza wapi, ce qui m'ont anda quand on papa n'a pas une question. Mabe ezali wapi soki Odile Manzaka atunaki we rançon ba question. Est-ce que vous savez que non Odile Manzaka abandaka pe kosala ki chroniqueuse da Kinshasa kala. Est-ce que vous allez koyeba yango? Alors ba journaliste ba chroniqueur rebelle baza contenté pour na likambu wana. Ngana hypocrite te ba ndeko ndenge zalaka ezaka pote pour ça ba pour comprendre place ma beza les pour bongisa na mbala ya siba bozo nga regerte nazo dévoiler makambo ebele bato ebele bozo yina bato ebele bozo silika bato ebele bozo finga mais vérité tango ya ka bakano to ka we passer un Figaro voilà na boko tanga bakombo lelo mais boye bisa boye bakeno ebele ba miraki news be balukarango na vrai dire news journaliste peu ko futa pe ticket na yo olandi place artiste azali ozupe news na yo otiamo le koma kaka bango tout bozela kaka fu ba futa bango na no liboso donc we rançon fallait afouter ba journaliste ba chroniqueur métro ba kendeti na Belgique ba sala ba interview na kati ya salle wana
Comme si producteur rebelle balobi na bango ndenge ezalaka toujours nde bakoki koloba. Bon, chez Saint-Figaro, vérité na vérité. Oui, mais ça va sonner le but de la sonne. Oui, ça va se trouver à place wana. Est-ce que Weranson a bêta qu'il faut to Weranson à ça qui me semble que le rosala. Nan il fallait sommer les journalistes, les chroniqueurs, Tika Metro Bakende Belgique. Fallait ça Weranson, to fallait ça la producteur. Voilà, on est allé pour autre suivre qui bon on a dit que non et c'est là qui m'ont mbai ba te bele ba mi na CCC ba so ba ngolo ba ngo pour ça ba kamba wenge ba fana wenge ba takaka ba trop ngana le bele bino ya ngolelo pour ceux qui boyo qui ya ngolo ba que non déjà que non mutu moko journaliste investigation moko atimo la kasa timo la qui déjà président Bila Nkolo mi bara mo place aux allées golf kizola ACK toujours mi bara mo na yo pe odile manzaka mo si nzambe ndenge zalaka voilà. Pour les amis, je vais voilà qui, pour les journalistes, on va se murmurer, la compagnie de Ranson, et puis ma caméra en Belgique. Morote est commis na niveau nini, bah tu vas le dire que non, tant que Ranson a zona kimi kili, abandonné dans la studio avec les deux animateurs, na biso bomona qui Roi Sabo na Jamaïque, bah champion mikolo oyo. Tout le monde bango partout na mokili. Tout le monde bango partout na kati ya Paris. La Belgique, ndenge bazali ko animer. Alors, tant bakendaki na de atala kuana, bakendaki pa finaliser makambo ya Morote, to bakendaki na makambo ya Kukao. Pour tournoi oyoyo, excusez-moi, tournée oyoyo, ezali tournée ya Kukao, 4 concerts à minene babete la Kukao. Kombo ya Morote ebimeli ndenge nini na kati wana, ba fan bazuma confusion ya kosakana te. Morote ekobima liboso ya Kukao. To Kukao ekobima liboso ya Morote bande konanga wana kozala tune calamité to kozala la calamité to senga to zala na maître ninja to zala na CG katakata na nzela basinga poto ye ba fongola ba fan to annoncer Kukao quand concert à Gaël Zoya d'autre part to ka nungu que non Morote fo ebima nani akoya liboso na koya na sima. Saint-Figaro, toujours toujours. Alors, impact ya Weranson pe ezalaki nini na kati ya Bela. Tu sais bien que non, tu sais qu'il a une affaire à 50 millions vendus. Présence ya Weranson na kati ya Bela, na kati ya Forest National. To ya ba billet de 51 à 72% oyo pour le moment parce que le Bela na kati ya internet. Alors, le lundi ndenge zalaka lobby mardi to côté la bino Forest National live bomona comment ba billet zali etikali combien de to baki toujours que non bokanga ba sentir que la mingi te boza la surprise pour na koyoka que non sold out et salami pour na le bamatama Weranson. Bonne chance à vous. Voilà, avant to kende mopanzi to kota na a pluriel bati la biso ndenge nini ba sommaire ya ba concert ekobetama na mikolo zeli koya. A pluriel, antenne A, Kinshasa, Toleka. Rendez-vous, c'est avec Héritier Watanabe et les mélomanes de la musique africaine le 3 juillet au Zénith de Paris. On va rentrer à Kinshasa cette fois-ci pour parler de l'artiste J. Bempiana. Papa Chéri, après une production à Kolwezi, Papa Chéri a regagné Kinshasa depuis les dimanches passés. Du coup, voilà, de retour sur ce plateau, il y a Saint-Figaro, on a tombé de cette TV, toujours au Koué Batikio, no one like Saint-Figaro. Voilà, je crois que l'andi, bah, de la mission na katia antenne A, la mission A pluriel, la dengue, possiblement sommaire, et ma concert, Ezoye Héritier Watanabe, peut-être patata, la dengue ezali. Bravo, la mission, on va la fierté, Namboka, Congo. Voilà, avant de terminer, tout côté dans sombre sous comme ça, la dengue ezali, awawa, affaire, makambo, ba courage, ya ba force, ya faire rigola, tilelo, divisé par des, ba fan sous ya faire rigola, ba boy, sous ba moza normal. De l'autre côté, ba topé ou apesi ba courage, ba motu, sous ba boy, sous ba zoka à la légère, to kende wapi, to kusuka wapi. Est-ce que koyoka na musique congolaise, ça a un problème? Est-ce que koyoka na musique congolaise, sous ba pesi mon courage, et ça problème. Vous avez des commentaires, bana wenge, bana bagolois, ba gladiator, vous avez des wenge, ba spiritas,
ba wario courage wana za motambu toza ndengene. Voilà, ba commentaire zaka yabino yango zaka autorisé na kati awa to sololaka ndenge zaka toujours. Voilà, les bourgeois Mobutu Kiwewa mon frère Koyate Irene Mambweni Maître Martin Chai Maître Jimmy ndenge zaka toujours ba commentaire na bino nde toza na ngobo senga biso na bino tokotani lobby na émission na biso ya live na Forest National Toleka. Masuna kazami na kwa balanti rien. Masala pena amour propre. Nous rôle neti tombé du ciel. Tombé du ciel on a coutu bon c'est-à-dire Allah la grande maison là la maison mais ça danger. Alex Ntima yaza ni tellement. On a présenté était Bruno Lubika. Ah, bon propre. Na wa ka kopona. Bon propre. Tombiki le au moni bon dans la maison de changement en aki monter le divan. On va remettre sur 1 million dans 2 jours.